Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. No image, Banza Sango ya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image. Dino photo image à Paris. panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ils na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que évidemment Bomoni, collègue Nara Bodoy a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as plein dans YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Oh Johnny, c'est Felando, Cosmos Machondo. Mbote mingi na balandi à www.panzasango-ya-congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Nde na bisa bino kaka oisa site na bino, site na biso. Vraiment tous s'abonner massivement na www.panzasango-ya-congo pour avoir des informations et où na source tina fin fonding kaka ndeko na biso aloba. Vraiment yambo ya kobanda masolo na ngai na pesa kambote na bayi basungaka Edino image ou basungaka site à www.panzasango-ya-congo. Igor Balou Simple Mebo, Machuda Mandangi, Full Boss et Patrick Emalo Vengi, Global PM Service, Otielelo, Lobby Ozui. Lelo na kopé c'est la bino actualité à poto, boyebi poto itambula rapé na bandengi nango. Mais yambo ya kobanda masolo na biso poto bandana na actualité à poto te toro bandana na boyebi pays na mbutu pays ezabongo occupé na ba paya ndinka balobaka. Yango na kopesa la bino mamuke réaction ya Francis Kalombo azali moko ya bureau ya Moïse Katumbi na minute oyo baza toujours na mboka oyo ya Zambie baza kaka siéger kuna. Alors vraiment na kotia la bino réaction na kotia la bino message ya Francis Kalombo oyo asalaki na mama la biso Gisèle Eumba bomika kolanda mwa muke ndenge Francis Kalombo azoloba pona ndenge baboyi bakota na mboka Congo RDC. Vraiment eza pasi pe mawa comment bokobo ya bana mboka bakozonga na mboka na bango, bana mboka bali kozonga na mboka na bango, mais kasi ba autorité balingité bana mboka bazonga na mboka na bango ya Congo RDC. Vraiment bokolanda yango na bilili na kotinda na régie ameka ko balancer biso ba image oyo ya Francis Kalombo ndenge bayambaki na mama Gisèle Eumba oyo za bongo na Diamant Noir TV. Na ko utiliser un peu de message à maman Gisèle Eumba na Francis Kalombo bolanda message à Francis Kalombo. Merci vraiment, vous êtes toujours connecté branché na Panda Sango ya Congo. Merci Régie. Allô, bonjour honorable Francis Kalombo. Oui. Oui, bonjour. Bien Manoir. Oui, merci honorable Tobengio vraiment bango. Oui, Tobengio na moi lombangu parce que vous appelez na mboka ya guerre donc yo kei pona musala na tuni na santé boni ça va bino so Moïse Katumbi boni moral na bino. En tout cas santé ça va moral na biso pesa bien tous ba guerrier tous ba combattants et bi que si bana biso peuple congolais a en appui donc voilà pourquoi tous toujours kobunda et tous la confiance dans le peuple congolais.
Ben, si quoi on dit bino bozawa puis parce que toyoka qui déjà tolanda qui ba commentaire mususu lobby les lots commis les 7 non pardon j'ai dit des bêtises les 6 lobby les 7 tout quelqu'un a 2 jours au rôle bana bisonini parce que non nous bokotité et zandingeni malobe pana en tout cas bobangelo ko côté parce que l'élection est le 23 décembre donc on a 6 mois mutu akanisala ke c'est mutu na kufite ko lubate ke bakundi ete ko katsate ke esili pona mutu wana toza mibali tozo bunda tolingi bozala na confiance tolingi to continuer bitumba ezate ke loko mutu moko alali aloti ndoto alamuki alobi mutu nga na lingi ete oyo elingi esalama na Congo lelo eza so élection te parce que Kabila lingi ye moko mpona baadversaire na ye bakandida oyo alingi amoni ke baa bato na ye aboniaka bango epuis ye moko azopona baélecteur elingo bamachine a vote eremplace biso bakongolais mpe mpona bato oyo akolinga mpona soki biso mpe ngakibolole na biso tolobi ke totikela ye kaka boye totie buzoba liboso non tototia mayele liboso totelemela yango yango biso totelemeli bango donc baboyi tokota tozokontinue kobunda tobosana te ke kongo eza mpe kaka na kati ya mokili na minute oyo tozosala tout ba peuple congolais bana à l'interne bango mpe balali te en tout cas tozobunda na mikolo ekoya na ndenge tozokontinue ti lelo pour continuer kosala pression de manière à ce que candidature ya Moïse ezala toza na besoin le 8 te même le 8 même le 9 même le 20 problème eza te mais Moïse Katumbi aza candidat akozala candidat parce que ne pas accepter arbitrairement sa candidature ekozala tozo cautionner forfaiture moko boye et alors même baopposant mosusu na bacongolais nyonso mpe baa na besoin kozala bacandidat bakoki kondima yango te pamba te Kabila akoki te ke lelo a exclure Moïse na ndenge babomi bato partout na biloko nyonso azosala mpo atika soit Félix soit Bemba soit Kamere soit ata Mutombo ata Makengo ata n'importe qui aya kokanye élection mpo bana batata mwasi na ye oyo bana banoko na ye donc il faut tozala baréaliste soki asali bongo eza mpo ana besoin tikala na pouvoir ana besoin ye azala mpo motu ye azobanga ezalaka na Moïse mpo ayebi ke na Moïse aza incapacité ya kokanye meme alingi atriche kosimba te. Merci, mais parce que yo kanisi ke ndenge atiki Jean-Pierre Bemba Kota et Moïse Katumbi à kota te biso aba peuple congolais batunyo surtout pour ngana za molobeli na bango bazo kanisa ke eza jeune na bino comme bosola bien yango bibosa na bongo après sima bo bongisa po bino bokota na bino na facilité nyos la bande bo chikola na ba élément oyo ya réaction ya Francis Kalombo par rapport ya ndenge ba interdire bango bakota na mboka Congo RDCT vraiment tous alaka wana te na kopesa bino ba information so ezali bongo ya ileka ki na mboka ya Paris oza bongo organisé par Djonga Okula zwaki likanisi ya kosangisa le deux groupes oza bongo quartier latin na wenge muzika bino mo boyebi tant tozo ba wenge muzika bozomo la mutambo kidi na ndungwe bana balembu kidi moyebi seri wana ya wenge muzika oyo ezalaki ke soyo bakobina kaka vraiment quartier la tape toboya toyebaki yango na kulule vraiment to concentré wana te ngala kotiela bino bilili bokomona nini elekaki bino boloba soki nani aganyaki parce que nga na koloba te soki na lobi bakolobaki na zui parti pris na kotia bilili bino moko bomona première entrée il y a wenge na première entrée il y a quartier latin bokomona bino mona bilili centricage bokomona yango bino mo bokopesa ba point de vue na bino banani baganyaki merci Djonga Okula na likanisi zwaki ya kosala po ete bana ya poto bana ya Paris va se retrouver en tout cas esimbaki salwan si Djonga Okula na initiative on salaki merci Djonga Okula continuez toujours toujours simanayo biso balion de la presse toujours na sima to soutenir œuvre o eza bien ce que ça mabe to koyate mais ce que ça malamu to koya merci to sans tarder on a été na si régie à rebalancer les biso ba image wana ya quartier latin na wenge muzika bokolanda yango bino moko bo juger banani baganyaki nabi ke bata wenge bazalaki wana batu ya quartier latin pe bazalaki wana mais o to monaki to kolaksa bino na bilili merci.
Maboko mona biso s'il vous plaît. Chomba okula na initiative ya zui s'il vous plaît. Vous mettez la chomba okula kwa maboko s'il vous plaît. Je suis Chomba. Alors tozali awa soirée za bosala makitoko na moni moto na mali bondaso de loin Edino image beauté image Oh,
toujours to continuer formation na biso to li ko peste Sabino aussi un an ya héritier Watanabe depuis à Longwa qui na groupe ya maison mère à Salaki ya Yenzela pour Attention. Watachou. C'est par la porte de Nimi. Voilà, donc d'abord merci d'accueil, merci à tout. Donc quand je dis masse à tout, bande de côté, Bazalia, sur la nuit autant comme la édition de Stomy, la monnaie, la général Kafoulek, la monnaie d'Anagler, c'est que si la monnaie va Kaweb, la monnaie va mettre le trésor. Merci de mon quartier général, la monde PCL, la monde de tout, la masse à tout. Mais ce qui est à dire aux Arabes, les jeunes, les jeunes de Makambouama, parce que tout le monde a moutouté. On a besoin que les Batumsoulou à la tête. Congo, on a plus de 70 millions d'habitants. Je pense que Moutako, un peu moins 1 million à tout le monde 10 millions à régner pour l'année. Mais ma solo est ma solo ma solo est jeune parce que ma cambo est à Paris. Idéologie est à Paris, Belgique, na Kenya, na Kim, na zone na parce que na regarde que zone na ngo awa kaka pour na banda album awa. Parce que la masse va pesa na marambutu awa, fallait le succès marambu awa. Donc toyé, nous attendons à causer nos hôtel pour répondre à la question petit. Héritier Watanabe, juste une question. Le lot Héritier Watanabe, il y a rapporto. Il y a rapporto yomo comme malébélé, il y a rapporto dans l'orchestre, nous avons une musique à maison mère. Mais le lot voyage, j'ai le lot Sali en tant que leader et orchestre, chef d'orchestre, président, il y a groupe. Voyage au Sali yomo le lot au monde. Nabutu marambo leader au président na ozangote. Ngana zuzora que chance bandeko bana mai ba massa ba frère ba vieux ba petit ba pesinga. Na défendre encore peut-être na talent, na défendre peut-être quand na musala. Donc bayamba na cadre wana wingi musique à maison mère c'est mon passé. Na respect et belé na wingi musique à maison mère parce que wingi musique à maison mère m'te tonganga. Mais ata maçon architecte sur la tonginda, je pense pas que ba on na landa kwana et c'est na batu musuba okota. Donc ils ont idéologie mususu. On a les passés, on a respect les passés, mais le présent, nous sommes tous ça pour retourner à le futur. Donc voilà. Héritier Watanabe, le PSG a une musique à maison mère en tant qu'artiste, ancien artiste a une musique à maison mère et le leader. Et pour expliquer puis sur absence dans une musique à maison mère en tant que joueur, vous avez dans quatre équipes. Absence dans you. Pour expliquer sur absence dans une musique à maison mère de défaillance ou bien on monte après départ na yo. Nous avons na une musique à maison mère mbaebi. Na eza musique à maison mère orchestre na ngate eza na mukolo nango. Donc le roi de la forêt Zali nae. Nga sona zati za musicien moko boazati. Donc je pense que départ eza peka yangati. Bana mai ezat elwana ti yo longo na pala ba parents na o lingate ke pala ne dae. Donc une musique à maison mère qui continue ko zala et ko recruter. Donc voilà. Nous sommes tous na makana ni soto isala. Héritier pardon to monio ou tu sala ou tu ko quitter groupe na yo sika au sali groupe na yo moko. Mais na monio mbala moko oyemba moko poto tonto ba bis na voyage c'est quoi en fait? Le but à voyage d'abord premièrement il fallait na zone à Paris parce que makambu nanga na sala à Paris. Musique Paris est capitale à ma musique. Industrie musicale africaine est basée sur Paris. Je pense pas que même la Sénégal, même la Ivoirien, vente d'abord tout la salle en Kara. Donc si aujourd'hui je suis ici d'abord premièrement Fonaya, je pensais venir ici d'abord faire un point de presse
signer mon contrat d'album avec mon producteur et commencer l'album. Dans le titre, on a repris ça le programme la son pour tout dans studio. Studio, parce que moi seul, je peux chanter même 10 chansons seul. Donc, on a si on a entraîné, donc on a semaine d'aujourd'hui à vendredi, après merci. Merci Nabino, on a parlé, c'est normal là, tu vois, tout le monde. Kasavubu est la victoire. Et il faut d'abord faciliter fanatique et transport. Kinshasa là réserve belé baza pena na mbongo ba moyen belé belé. Donc faut aider batu que so ko répéter na lemba muto kitambo ko ya tilemba ozade. Balobi héritier wata akangi masolo héritier wata akangi masolo botala bandeko ndenge bako kende bayaki makolo bako zonga pe makolo bayaki na mituka bako zonga na mituka bebio biso bata makolo tozongi makolo bata mituka pe bakela mituka na bango motema mabe na moninga te. Ciao. Toujours continue l'actualité dans Bisso. Bon, on a aussi pour le président Bemba pour MLC. Ndenge bayamba kiye kokota na ye na mboka Congo RDC nde bayamba kiye mais na resepela mingi aussi parce que le souci ya ba combattants ezalaki aussi ba musiciens ba région de combat. Souci ya ba combattants so lelo ba bloquer musique na poto ba lo ba musiciens baza comment baza batoyo bako panza sango po ete peuple ayoka à travers musique, à travers maloba ba musicien peuple akoyoka message au vite mais tout le monde aussi président ba musicien et bandi na président na yemoko président ba musicien na kombo ya Adio Salimba vient na Adio Salimba tout le monde réaction na par rapport il y a mboka ndengizo kende alobaki moi témoignage aussi ndenge babotolaki voiture na bakaduko balinge babotoli voiture na bakaduko alobi tina o ya kimela pe mboka suite ya bakaduko wana nde sala ke ye kama mboka to kotika te kama mboka to wapo na ekolo oko botolanga nyonso me ko botolanga Congo te donc ezali kamba mboka ezali kamba ekolo Congo c'est actualité oblige et eloko nangina loba ba scénario politique ata ndenge biso ça ba scénario mais il y a des scénarios politiques oyo il est tellement trop mikolo yo to monaki président Igwe Jean-Pierre Mbemba tant a commis 10-0 donc plein à claquer donc leur président a commis en tout cas et là ici que moi na mboka kolomboka moi na mboka aye na mboka na ye donc c'est vraiment carton quoi ce qui comme kana moulaye na ba PPRD donc il fallait balonga na bango quoi donc c'était vraiment 10-0 donc et le rolangina loba pour na mboka to monaki président Jean-Pierre Mbemba aye ndenge ba pekisi ke akoya ala na ndako tata na été. C'est n'importe quoi, un Rwandais a interdire à Mukolomboka, place à Kokonola, là, il a pas si mingi. Alors, Naningina Loba Boye. Baloba qui est fâché. Félix, le président Félix Tshisekedi,
Assolara bien, assona tout le monde, Félix Tshisekedi Dialobi. Donc, élection en demi, mais tu as une machine à voter. Machine à voler. Donc, machine à voler. Faïlou, en demi, élection à quoi déposer, tu as une machine à voler. Président Jean-Pierre Mbemba, tu as à partir de Bruxelles, la conférence naïe, tu as une élection, mais la machine à voler. Maintenant, tu as la banque biso bana Congo, bana Mfuluzi, tu as bazobate, tu as la ndenge bandimi une élection. Si tu as une élection, la machine à voler, ou ba mususu ba pour accompagner Kabila. Biso to bondi parce que Congo n'est pas na biso. Congo, tout le monde n'a pas signé Congo le économie. Congo c'est notre pays. Moi va payer Mike Mobutu Lobaka. Ceux qui prenaient deuxième, quasi troisième position, Tobo et non. Les autres ont commis les derniers de tout le monde. Les Kora Rwandais on a yaka na bot to yambaye, les lois comment Mboka Mobimba, Azako cracher sur le peuple congolais. Moi qui n'enti moko je m'excuse, moi ils mingi makasi. Moi ya makasi na ba colère. Président Jean-Pierre, au moni oyo bana Congo bayambi yo. Oyo bana Congo na ainsi yo mo émotion et pas aux ala qui na maman Liliane. Maman Liliane que je salue, merci maman. Na maman Liliane et lesquels qui bino. Bolingo bana Congo ba pesi bino. Bakoko, bana, baleki, tout le monde balamuki, ba sepeli. Que moi na Colombo kaye. Alors sobo sali sous sujet accepté inacceptable. Na risque politique à politique. Et je pense il faut boyo ka personne. Bolingo bana Congo ba pesibino. Moi je suis engagé, un artiste engagé. Tozo bundela mboka. Mais nasengi na bandeko nyonso baza la penza na boningo ya ikolo soki place yo tokomona ke ayeko ko accompagner Kabili ayeko sala boye bana mboka kotelemela mutu wana ndenge balobi candidat commun président Fachi Igwe batutu balobi. Mais scénario mon repéso les kasi. Alors tokola sabino pe ambiance ya Noisy-le-Sec o ezabongo kokamba na mama na biso Gladys Mbala Lafayette kuna bokomona ba mama Lili Makaya bokomona ba Martine Mbia bokomona ba Espérance bokomona ba Mbuta Lombi bokomona ba mama na Château Rouge. Alors soki otsetembela ba mama Château Rouge okusuka yo moko kuna baza ba mama espèce kuna baza ba mama ya ba champagne kuna za place akosakana te kuna za world soki olingi oluka makambo na ba mama Château Rouge kende ka na espace Noisy-le-Sec na 14 rue de la Pointe okomona mama Gladys bakotumanta bana bango en plein air bakomela champagne net na film vraiment mingi. Spéciales vacances été 2018. Tous les dimanches à Noisy-le-Sec, espace Noisy-le-Sec, au 12-14 rue de la Pointe, dans le 93-130 à Noisy-le-Sec, chez Gladys Mbala Lafayette. Des grillades, ambiance en plein air, du cabri, Ntaba, Nangulu Yakotumba na Tonon, Liboke spécial à la demande. Ambiance musicale avec plusieurs artistes en live.
contact, composez les 06 15 58 10 87 et demandez Gladys Mbala, Lafayette. Ou composez les 07 87 28 92 87, demandez Dieu Vasenga. Dimanche, été chaud, été 2018, à Noisy-les-Secs, dans le 9-3, chez Gladys Mbala. Ambiance à Motindoyo. Et bon, et pas Yama Gladys Mbala, Lafayette. Kermesse, ambiance à vous couper les souffles. Kozangate. Balobi, Kozangate. Merci Gladys Mbala, Lafayette. Ami Tozapaya, Gladys Mbala, ma sali barbecue tous les dimanches. Pour un espace Noisy-les-Secs, dans la rue de la Pointe numéro 14, beaucoup de Gladys Mbala. Nason, Nganmoko, Boulantoulou. On se répète à tous, ça dit que nous parlons de son dans le film. Minga Rolobezati, connecté machine à Panda Sangwa Congo, tous ensemble et toujours. Actualité, on a quoi que ça vient à bout de moi, Yangwana. Merci, ciao, ciao. Edino, yoza fin, mutaliki wazate, uzasuka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com.